Mbote balandi nyonso misala kolanda ngai na visite TV kandingiri to misala kosolo mama neli aye pona ebi mingi babenga nga mane neli omona na suste ende ni omona na te otiki biso bo ndenge nini e ba conseil no sala bien oui nga pena senga nga oya bino po yango pesala nga bien mama neli le aye kandi to misala oseka kandi to misala osona nga sabino nga seka toujours nga seka te parce que mtu asirika o aza bien te tant nga aza bien mon boss nanga kipanga bien kalaka lele kima sous kima mon boss de moi papa il sait ce que vous allez faire sur bambote ba gros bisous moi la no yeyo o ba benga ke moi na ntuka moi na ntuka original donc benga bala ntuka me vous bala ntuka te menga ce qu'on a moi na ntuka original neli americani fia question ye lelo na ye libino na ye nga moti pona ya kala bino na ye pona ko solola na bino bo mais lelo na memel bino mpaya na biki no bo mona te na yamba mpaya na plateau na nga na bandaka pe na suksaka nga moko mais na isa bino kaka ba surprise ezali ba surprise ezali omoni le msusu o voyager la rozongi makanisi change ndeka ya bisi change mon papa il t'a yebi ayebi kasi baba ne bien osama kama bien pona ngai bravo belé pour la papa la ngai na yambeli bino mpaya lelo to solola ne avant de pembeni na ngai aw na ne loko na oyebisa bino te mais bino mo boyoka ye bo comprendre ce que za nani soka salaka nini soka za soka salaka nini soka za pe nani donc bino moko lelo bo découvrir na la mingi on lo baté pour lelo mingi ezayi donc plateau comme elle oya kota kalisusu te kota et ko zappé te so comme kana Vision TV donc ko zappé te telema wana po yo kama solo ya kitoko oyo ka mama neli ndenge azoyamba bapaya na ye bazosolola nini conseil nini ozwa na nsima nango na suki sika na ye te me bokozwa bapaya bokolemba bango na mosusu mama neli olobala biso kayo moko yo moko nyonso naka yo mote esikoyo mpe nakomi kobenga bapaya bayaka na plateau oyo babatela bino su un plus oyo bino bosangaki mbote mama. Oui, mbote maman Nelly. Nayebi te, ponga pe nayebi kombo te. Yo moko se présenter pa na bango. Maman nani o nga na yambili na plateau na ngai. Ndeto yeba soki aza nani. Mpa na ngai yo. Ye moko se présenter. Ponga ko pesa no kombo te. Ye yo za sur place apesa no kombo. Bonjour, bonsoir na balandi nyonso ya Vision ITV. Vision ITV. Liboso na bino eza Maman Deborah. Oh, la CP lelo partager na bino makambo ya vie na nga quoi. Bozala jamais déçu. Balandi koyo ki bino mo. Maman Deborah lobi lelo la CP la partager vie na ye. Ndenga zalaka akoma Maman Deborah ndenge ni. Nous t'entendons vous m'avez dit vous me comprendre comme comprendre yango siko pour découvrir Maman Deborah azanani yeyo na yambe bino na plateau toujours banana Maman Deborah na sepeli ko yambo na plateau nanga Maman Deborah azalamba na Maman Deborah ou bien Maman Deborah avant comme Maman Deborah azalaka na vie mon boy simaye kokoma Maman Deborah. Bon, merci pour la question. Maman Deborah a botama monté Maman Deborah. Yes. Oui. Donc nazalaka pe donc rom nyonso. Pourquoi nyonso leti nani? Oh, Laura dans na ko bandeni.
loka bana nyonso presque ma Déborah azalaka bongo mais lelo oyo nango ma Déborah mpo nini mpona bakwelde ebele nazwi bako trop ezali kenda koma lelo ma Déborah bon ma Déborah question na ngai liboso balandi na ngai bafani na ngai na efe bango na oyamba mama Déborah baoyo bayebi ke nayambaka bango batunaki nga natuna yo mama Déborah lere okotaki na monde yaki mama Déborah conséquence nini okutana nango mibandeno ya kobanda ku mama Déborah bon ebandeno ezalaka mpasi eloko nyonso na vie ata ndenge yo mani losala émission boye ntango obandaki yango liboso ezalaka mpasi ntango okomombe professionnel donc mama Déborah tout le temps on a bandi ki mama Déborah sika bambisika debele badifficulté oui donc na bande mama oka te na pafiki mama te mama Déborah bapasi ezalaki mais na supportaki pourquoi parce que nalingaki nazala mama Déborah po naza lelo donc na supportaki on vraiment mama Déborah ntango okomaki mama Déborah mobali nini ya liboso oyo akutanaka naye bon mobali akutanaka liboso nakoyebe soutien bon nayebi soutien parce que bane mais azalaka mpena nde mobali azala mobali te parce que okute na mutu oyebi kena mutu omona oyo bazali mokie mais kote te omona ye mama pasi pasi ko nakutana mpena na mobali nde ya solo ntango basali yango mpe bon pasi ya kodeverge ezonga ata pendant une semaine natambolaka te ndaka na ndako navandaka na ndako ya solo baotunanga nini yango na yo eloko te siko obima te mais naolaka libompasi or kezalaki ngomana biyenoke esi bauti daya kopasolanga quelque part donc na pasi mo epuis nande po ntango ekauka kotonga moko na comprendre te epuis ti lelo ezo moko nzela donc moto ata 15 personnes bakoti na nzela na journée naokosolo te ya solo balandi na nga j'espère boyoki nazangi na eloko oyebisa bino boyoki yango clair ntango mama Déborah abandaki oyo akutanaki nango akutanaka na mobali ye moko alobi mobali ndenge ezalaka biso basi première fois yangi nde tolela donc ye mpe alela boye mama Déborah bota oui mama Déborah bota na mwana moko mobali epesi bango te bébé triomphe bébé triomphe mama Déborah bakiselaka ye sagesse mama ji wabengaka mama ji mama bango nyonso mama Déborah obotaki ntango ozalaki na oyo moko lobi ozalaki mobali neti mibali nyonso oui nabotaki ntango nazalaki mwa mobali parceke nzambe achange na nga akomisi na nga lokwa neti yo nzambe mpe achange oachange bato botanga mokena kotona kuna yo esimba te ebi te elonga ti coach na kati ya terrain amoke joueur oyo nde abefo nasala changement mpo obeta bien te asalinga changement mama Déborah lere yo nzambe asali yo changement okomi lelo oyo ozoloba mama Déborah epa mwana na yo oyebisaki ye nini po mwana comprendre ke papa na ngai alongwe papa akomi soki obenga o double nationalité ou bien nini te abengaka mama abengaka kaka mama kaka bongo bengana siko esalaki ndenge nini obanda koyebisa ye tala esalaki mwana moral ya mwana ezalaki ndenge nini bon na malembe na bandaki kaka komeka mwa mpe koexplike ye mwana déjà ntango okomi déjà omona
attitude ya mutazana eza d'ailleurs changer. Moi on est retourné mais bon la question soit na expliquer non à partir à lelo ko benga nga susu papa te. Oui, maman Déborah. Et puis et quand moi na mutu so ko ke pe na quartier na nga lelo so ke lukanga so na bon en fait moi comment mboka ne peut-être bon ndima. So il attend na halu kama tuki. Bon alors so ko ke tena ba comme mususu maman Déborah ka ndezali. Yes. Partout, il peut se souvenir les caca, maman Déborah caca. Et puis moi, on a pu déjà à lire. Et petit les hommes de tout ça. Moi, on a là, baninga na ba tumbola kaete ke ba chola kaete ke yo tu papa a dit comme maman. Et ça la kae bien ou bien a mesana nango déjà bien quoi. So qui baninga na ba finge bongo. Au moins que yimra bomba. Ai sanate. Pour ça, il y a un sauvage, ma belle. Peut-être que ma bango. Surtout na maman ya mwana wana o ya fingi ngabongo. Parce que c'est que maman a se préparer bien. Pour ça, se préparer bien en tout cas. N'habiter pour tout le monde matin manquer les tikala. Donc c'est ba tumbu la kete pour on a zalelo faut moi là pas ça na batute. Ah bon? Ça va batute. On sera là. Avant la ndako. Awuti classe azongi ndako po ana nyoso na ndako na ndako siko bimbela ni oyo kibini mo ma de borande ngalo vi donc soko meki tutulu donc tutule mati makale tikani ah oui donc ngape mwana meka ezate ngape na suki na ngala yo soko ko meka kende ko meka ko ngala ko meka na ngati ngala continue mission na ngala na boyi tutulu e mata makale batikana Maman Déborah. Ce qu'on a musala au sala. Conséquences ni beaucoup tanana. Bon, ba conséquences pesa rebelle hein. Okuta pe na mbami susu. Azuna yo bo passer me pe journée mais na suka na ngope soka mi fa pamba. Oh, bazali. Bazali. Maleli. Oh, canon na seka. Bazali. Mibala nko na mboko bazali. Mibala nko na mboko bazali. Oh. Allez, qu'est-ce que tu as journée bien? Assez pelle na yépé. Mais sous ka film après ça ils mis faut faire transport hein. No benga. Oh. So ti Alex au journée. C'est que au solo là qui déjà il faut au solo na mutu parce que na yebi même peut-être biso basi ba ope balingana bango ba vie mususu wana ezali bazali na bango. Mais là mutu azoza au journée mobimba. Il faut au solo là déjà. Après sur ma boko ou bien quoi sinon ça ba contrat bino sikonde ba fille lelo elle want ba chez ba tema na mopono siko nga ma Déborah bongote siko tana mi benga ma Déborah c'est que maman bango siko nga tema na mopono te donc nga pesa na so na équipe na CG na vandi et bien que John nga sana oya siko mutande na c'est tozala na yé. Mais il faut que Koutani aille et puis boya pesa comme moi le monde eko se pesa autorité. So qui tam suyo oko fingi pe o bois que le mambo ona o bimeke. Parce que otalo mais mutu na kutene bendeni. Mais na kuta pe na ba na bato ma bien koji pe boye. Bo se ma solo pe simbi. Ko se retrouver Maman Déborah, à part les conséquences, ba défatage ni vous allez on musala na avantage c'est belé pour ceux qui n'ont pas oh le Maman Déborah ou na moi stable na vie cause am salo non te ba doko ça moi ceux qui ozana mutu ba ma copine nga nyonso ya ceux qui olingo za la bien na vie cause on ba limauté za moi 5 4 6 7 ah bon oui oh Maman Déborah on a mis 5 4 6 non kabola bango ndenge nini mais non kufati non za na tante ce qui est tombé oya bengi même air ce qu'on ça ndeni t'es tombé bon te c'est tombé bon c'est que yo oza faux joueuse ah bon parce que vraie joueuse d'oranga ma Déborah m'a dit donc na gérera bon truc qui toque et puis non au son de 7 heures bengi a pesingate 18 heures bengi au pianga donc ba vantage c'est bien belé so et pas nango ba Maman Déborah ndaza boye donc naza pena donc na koma bende stable pour na vie
triomphe na ngazanga ata dolete donc nazanga ko to méga te donc eloko te nazanga kana loba donc nazanga na bien bino boyoki ma Deborah lobi ma copine ma copine na ye donc soko za mbali moko za na ma copine bolinga boza na 5 6 7 yo kolinga yo kokoka nga kote ma Deborah kote wana na bimi na nga le na bimi na nga za ka na moko ma Deborah sikola musana bino avantage nini bozala bon ba avantage ezalaka pourquoi na bi ba avantage ezalaka parce que so tali vie ya ma Deborah ndezalaki na lelo okopa que note ba avantage eza tina kanga nywana c'est pour ça ba mbisa na place ma echola de monanga soki na bina ma copine nga nyonso pour ezala oyo naza lelo na mo stable boye c'est que na bango mon côté oui so oza ta mobali moko ya okota hôpital na bondeli yo maneli kozala ye moko te zizali ta 5 10 7 8 9 11 za na bango bavanda wana telefone esona pampamba moi ça fier obiso ki na ye ma Deborah zena 5 6 7 ko o gérer bango ndeni et bon soki siko esengi ke bango nyonso wana babengi yo na air moko na ta moko siko okomi kabula ndeni te non tombokela bango pourquoi bapele kota bango nzela moko bayokanaki te et puis ça me si oyo nga na pointe na motema na nga alingaki makasi donc c'est 10 wana oza nango mais moko kaka nde azali base moko wana vraiment ata baya akita bamata ye kaka ye na lokota ye donc après moto adiverge nga parce que ye abedashu miko babengaki semba bilokota e alokota tala te alokota nga ebazolanga wapi na 11e mairie donc ndenge alokotanga kelanga oli world siko donc 11 wana baza wana nakutanaka bango pena te mais moko wana na bande sa ye parce que asemba bilokota donc na stable mpona ye ma copine o ma Deborah ma copine na ngai donc soko lingo ozala bien ozala na mbali moko te ozala na bango 7 5 mais ngai ma Neli kuna na liste wana nga botyanga te mpo nga nazalaka na moko ekoki nga nakoka ba 7 5 wana te nakokufa voir mais yo soko olanda no ma Deborah numéro nizala obengi ye bosula ma Deborah akokotisa akobranche yo mais ngai te ngai nde nakokende na okuna te mpo ma Deborah so alobiki aza stable seke mwa tete ezali j'espère yo moto osapela na abedash yo na pasa kuna so na mbibwa azangi mabele te donc yo mpe so olingi ozalaki ma Deborah benga ma Deborah osolola ne alilaki so koma ma Deborah asala ma Deborah sikoyo ndenge natuna yo ndenge oza wana so mobali siko alobi parce que nano obali te oui non obali te nano obali te siko so mobali siko ye abala yo okolinga ubi okuboya siko neti na boy moto da propose nga libala abeka nanga deja apropose nga libala obala nga kami te adukwe bamoni na boy donc naza pena kami te nakoma femme légitime donc nabota abedasu bana mibale tokotaka mobala mbinga shoko bon nzambe na botama asama ko sema tami ekoti ye donc alinga bala bongo makasi oui nabota mususu donc ngakoma kwa misato na oya yena wanga to sangisi donc muntu oya pas proposer nga bana c'est que azana mbongo plus que ya bedasu pa balanga ondima no libala ona kondima na bongo nini a proposer nga obalanga nandima ndeni oui kami te pour produire aux invités na cordon ne sont pas invités ma copine à moi alobi azobala donc mukolo wana
biso moto kita si terrain na papa pati mokolo tozola bino baimage ekoleka ka à la vision it tv libala kafu donc bokolanda yango wana baimage ete na osenga papa na ngai it atikela biso veako espace po tofilme libala mama Debora eleka kaka awa apon abion te na obala na beda si mobala mbinga shoko nzambi na wabotama awasama koseka matami ekota ye afokosa kuta koseka te mobala bafacete donc seke moto oyo nga abala ma Debora mama ji sefa aza na mbongo plus ka beda sho bino boyoki ma Debora baquestion ole mosusu nazalaki nango besoin na tuna ye po to comprendre ok bino oyo bobengaka bapede baoki baza na posa ovanda na ndako ebandi mwasi ovandi te wana babenga so bakomba mboka ya après to oui pede eza koma mboka nayeba te oyiboka lelo so omoni mwa mwasi nyonso baobenga ye pede na nzela seke eza komona mboka donc toyokela yango kanda te zuwa te nini te donc so moto abengenga mama ji ma Debora noyambo ndeti kutenga mwa abeda so bengaka nkabo akomba mboka ana nalela mpe komba mboka na fort donc boyebaka ke pede eza nango kombola bango ya mboka nga mpe nayebe bolimbisanga mpo nga mpe nalobi moto amesala kobenga bango bapede mais ma Debora ayebisinga alobi eza kombola bango ya mboka donc bakombola bango ya mboka nde bazala na bamakopine na biso baa na besoin mpe babala ndenge biso mpe bala wa oyo osalaka yango oyo asalaka ndenge yo olingaka mobali na yo okaresaka yo oshichotaka ye tu wana bango mpe basalaka yango so atuninga différence nini eza entre biso na bango donc différence eza te yo mobali no ozosombela okanga yo kutulia mosu ozaki mwasi kitoko otambola makulu mais bango oyo bino bobengaka bapede kombo ya mboka baza na bacece baotambola bacece baza na mapango baza bien kaka ndenge boyoki alobi ana besoin abota su mibale na beda su na ye ma aza na mwana moko oyo bino bocomprendre abotaka ye camp na temps nini na aire nini mais na temps oyo mpe aa na besoin abotela abeda su na ye bana mibale namoni mpona lelo tosuki wana ndenge kaka nayebisaki bino nayambeli bino mopaya na bino j'espère boyoki baquestion na ngai boyoki mpe baréponse na ye boderange ngai te naza mpe na eloko onga na koki kobakisa likolo te parce que ye moto akendaka na vie wana ye moto akendaka na monde wana donc aexplike bino monde wana koma ekoki kozala donc eza nango différence te le mosusu momonaka biso nde tozali na bango toa différence te nde biso tobengani basi bango mpe baza basi donc kombo ya pede wana bopesa bango eza nango kaka kombo na bango ya mboka ma Debora namoni tokomi na suka nayebi ke oza na mwa ezangaka te mwa mbote ezangaka te mwa deux personnes opesi bango mbote opesi mpe numero na yo ya telefone soki moto alingi kozwa yo plus 243 99 26 75 551 plus 243 99 26 76 551 wana ozinga moko mama Debora mama ji mwasa mbinga na profite opesa mbote na nga nabi wana mobala mbinga mon cœur à moi semba bilokota Abed Achou patron Borgos bala mbinga Shoko nzambi na botama na profite kopesa be mbote na nga na ema baseke motema mama Abiga fiti marié baza wana mama na bébé Elroy na lela bango trop bébé triomphe ya wana donc boyoki mama Debora apesi mbote na bandeko na ye oyo alingaka apesi mpe bino bamakopine na ye bambote ebelebele esika bozali nde eza boye mpona lelo tosoki awa oyo aza na baquestion ya kopose oyo aza na mituna azwa baréponse numero ya mama Debora yango wana apesi soki mpo oza na besoin na ngai opesi ka plus 243 89 338 47 numéro na nga déjà ezala wana benga ngai na kolukela bino ye
bokosolola na ye kaka ndenge na meme bino na plateau ndenge mpe na komema so bozala bakestion mosusu bobenga nga botuna ke o nga na bosani natuna ye na kobenga ye tokozonga lisusu na plateau kaka awa na Vision Hit TV tokopoze bakestion o bino bokolinga kotuna ye o nga na bosani bobenga nga botuna ngai na kokoma na kobenga Mama Deborah akoya ko répondre bino na pesi mbote trop mbote belé la famille nanga kala mon bébé Sephora Kasusu l'américaine est-ce que vous en pesi mbote vrai chéri mboku moi ça mon lai engambe na pesi mbote trop na pesi moi na tirti mbote trop Christelle Bolingi na pesi mbote trop na pesi famille nanga mobima américaine bambote mes condoléances kaka ozana ngo na sango ya mawa oyo ekomeli biso awa na Kinshasa tobungisi bongo joueur ya makasi joueur ope asala kombo abeta na imana sala pe mokili yeba ye papa nanga Kasanda ndenge eza boye molimo nevanda na kimia bino ba oyo bobeta na imana kala boyebaki bozala matanga ya monene papa na biso Kasanda aza atikaki biso des jours passés déjà donc ndenge biso tozopema boye aza na kati ya mort azozwa maleli wana tika ete molimo na ye evanda na kimia vraiment na kimia na bosani te ye moko Lili Pandu mwasa solo ma social bambo trop esika ozali Lili Pandu Fisto Balou Fisto Balou mobali mo apopre oya boya ta sapatu le toucher mabili ezo mabili za ka pembe tata mbona mbuye za ka pembe Fisto Balou na botani do sha nyami balenga be mbala pembe mbali so akoti bo sentir que mbala koti na peso ba mbote belesi kozali nyami na botani te filo ma copine propre filo mère boss de boss mama filo filo dunia miskoza na peso ba mbote trop skoza na bosani te mo président mo cordon ye na bosana kaite bala mokuse o aliki tabana nkulu ya kapene lengi cordon parti esikoza na peso ba mbote trop na peso bino mbote na bosani te ma grande sœur na peso mbote sikoza Mouna Tangay, kosa pembe. Te na bomba. Poto na bimisa boyo luka embango. Na bombi wana cancer na ngai. Na kopesa kombo na ebo ebo. Te akwalo. Na pesi bino nyoso mbote, balandi na nga nyoso. O basali bolanda nga na États-Unis. Na Europe. Na Wap, na Paris, na Wap. Na pesi bino nyoso, na linga bino to na Kinshasa. Angola na nini na bino trop na sepela mingi le bobenga nga isala nga bi bobenga bo mesana ka bo continuer ko benga mais yo oyiba ka ba mission ya batu na YouTube okotsa ka ngona TikTok nga na osali lombongo te nga na kotsa ke mission na nga po mo boss na nga zo quelque chose afuta nga liambo no te o mon kande mission na nga na zo ebiso retirer yango retirer émission na nga na TikTok na yo Pour oza suivi bazolanda yo yebaka pe bavoka bazoluka yo soki bakangi yo etali yo eska bakeko tia yo oza na mbongo ofuta ngati donc retirer ngo erreur pe bino ba oboza ba TikTok ta bino avant bo code selo kwa mutu foko benga mutu ko tuna mutu avina ye ngala afi ya TikTok te ngala afi ya YouTube oko mekalisu ko code selo ngala ya TikTok na ozo problème na biso toza na chaîne oyo toza na bamettre avocat soko meki baokanga po yo wana nazo biso retirer bemission wana yo kotisa po bazoluka yo deja so bakangi tali nga te mbote trop epa mwa boss papa de papa aza motema monene papa mwa boboto yo so papa nga pia te nga papa na nga pia papa eti esko oza na biso bambote bele nazangi kutu donc mosusu na bombeli oka Bye, ciao, mbalasi.